chaîne de la diaspora congolaise. Merci Bandeko Balandi ya Congo ya nani toza awa na Triomphal tozali awa na quartier général ya opposition boyebi Triomphal ezalaka lieu moko historique na kati ya République démocratique du Congo na kati ya mboka na biso. Toyelelo kosala nini toyelelo parce que ba opposition lelo mokolo wapi loi électorale ekozala mbilinga kuna na parlement. Yango ba opposition ba député ya opposition nyonso basangani liboke pour ba rejeter en bloc le projet ya loi électorale oyo ezali en cours comme na Assemblée nationale. Ba député ya G7, ba député ya AR, ba député ya MLC, ba député ya INC, ba député ya UDPS, bango tout basangani balingi basala contrepoids contre loi oyo ezali en cours kuna na Assemblée nationale oyo ezali koloba po na ba voter ba député esengeli ba kokisa au moins 1% ou 3% na kati ya ba suffrage na bango na parti na bango. Yango wana bomoni déjà population bayiba na mboka bazali ko continuer ko mobiliser. Honorable Délice Sanga wana pe asili ko komela biso déjà pour na ko mobiliser population nyonso en général pour basala musala oyo peuple apesa bango pour na ko rejeter loi au na bon loboko na ngana zali na mwana mboka Sephora Bindoya poye ngape na ye na ko s'imprégner na situation sur terrain total la somme makambo ele kande nini pour na ebike toute la population eza contre loi o ezo le kama donc to senga na congolais nyonso ba député kakate basa musala bango lelo to ye ko s'imprégner la situation na ndeni bo na balabala total la paix soki makambo ekoki ozala lobi kuna na ndenge nini yango na to senga population mobimba batika makambo ele kaboete loi neza pona ko boma mboka eza pona ko maintenir Kabila di bannière ou d'une autre yango to senga la population et ko kana moni batu bazawa c'est déjà bon masse moko ezawa ezolanda na ba député donc ba député ce sont des Congolais to se rappelle na ba Congolais nyonso bakota na makambo yango. Merci Sephora. Voilà natiki bino bolanda ndenge nini marche en Rosala. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Ici.
majorité ya président Kabila imposé na peuple congolais toboyi yango ekoloba lisusu toboyi machine à voter pour la 3e mandat na Joseph. On affronte président Kabila en soi madame Toboyi démocratie vote ya bato ya mbongo démocratie ya barisa toboyi ya suka toboyi makambo balobi basai ezali violation ya constitution ya constitution na ndenge boye na biso toyoki message na bino topesaki président Kengo toye lisusu na suka Non, toke boy. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.